Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili makambo bandeko mokili kobanga. Mokili eza na makambo moko pa possible bandeko. Mokili oyo ekomi kobangisa biso pa possible. Tolala tolamuka ba problème. Tokende kotoyo problème. Tozonga kotoyo problème. Mama Étoile asali bino nini bandeko? Mama Étoile ka Mama Étoile comédienne na biso oyo ajwaka kitoko. Oyo penza s'incarnaka bien na barole na ye asali bino nini bandeko. Mokili tozala na mawa mosusu. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Mama Étoile. Bandeko, makambo eza ya koinda. Makambo eza ya kobeba. Ebele ya bato mona balobaka ke non bino botika ka makambo te bolandela ka makambo ka kili. Bandeko eza musala na biso. Soki ba matière asika ezokota, soki ba makambo asika ezokota, biso pe ifoto ya toloba. Wana penza nde musala na biso bandeko, bolemba biso te. Wana tosengi na biso na bino vraiment, bolemba biso te. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge ezalaka, nalingi nanu asenga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko ya ba toli mingi makasi. Na osenga vraiment na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko tozo nage kaka na makambo surtout na vie surtout ya ba comédienne na ba comédien na biso. Makambo ezobima nango kaka kili. Makambo eza kaka bandeko, makambo ekomi ya somo. Ebele ya batu lelo bandeko bakomi kokondani Mama Étoile ke aza mama mabe. Batu bakomi koloba ke aza moninga mabe, aza mama mabe, aza camarade mabe. Surtout pour na liwa ya comédienne na biso Mira Essa, que son âme d'ailleurs repose en paix. Toyebi ke soki mutu akufi, en tout cas posa ya mutu nyonso ezalaka ke non mutu akendo pema na kimia. Pas que non batu bakota balobela kombo na ye balobela kaye nyonso eza bien. Mais soki makambo pe eza bandeko, toza na biso kaka obligé ya koloba. Mabe esi ekoti bandeko, mabe esi ekoti ebele ya batu lelo bakomi ko condamner Mama Étoile. Ke lelo na liwa ya Mira Essa, Mama Étoile pe aza mutu oyo il faut batu ba blâmer. Bandeko eza pasi. Eza pasi yango biso toyaka awa pona kosala analyse. Bandeko histoire eza ndenge nini? Mama Étoile nandeko na biso oyo atiki biso comédienne na biso ya kitoko ya bando jouer penza bien makasi Mira Essa. Babanda na bango kosolola. Mama Étoile aza mutu oyo keno azala neye na ba problème te, azala problématique te. Azala mama moko ya calme et puis aza mama moko azala kana sagesse ya makasi et puis elle est une femme aussi mature. Siko monde déjà mutu soki aloba kana yete. Mutu moko déjà aza mature de nature. Wana tolobango mature de nature. Donc mutu wana ayebaka vraiment comment kovanda kana batu. Ata soki balobi ke non mutu oyo penza zala matata. Mais tellement que ye aza na maturité wana aza pe na sagesse wana, en tout cas au mona ya kovanda na e bien. Au bando supporter mutu wana.
Siko mama Étoile na Mira Essa bayebanaka na bamakambo na bango ya ba théâtre ndenge bavandaki na bango na Angola. De bayebanaka bando solola bamakambo nyonso bando kende nango bien. Sikoyo o bazoloba ke mbanda ya Mira Essa oya sali ke no lelo Mira Essa zate toyebi te makambo yo soki eza ndenge nini. Soki eza ndenge ni toyebi na biso te tokoya wa ko confirmer te. Na kombo ya Nenette. Balobi ke non, Nenette wana abandaki ko bima na mobali ya Mira Essa. Tango azobimaka wana ye mama Étoile ayebaki. Sikoyo ebele ya batu lelo bazoya pona kokondane mama Étoile ke mama Étoile ayebaki makambo wana nyonso tu. Pourquoi mama Étoile akendaki koyebisa Mira Essa te ata soki ko souffler ye kandenge ezalaka ko flasher ye ke keba zala na bukebi fongola miso basi bazweli yo deja mobali babiloko abongo kandenge ezalaka. Mama Étoile ayebisaki Mira Essa te. Pourquoi? Yango siko lelo balobi ke non na liwa na ye tango akufi ba estomac ba tension boye ye mama Étoile parce que abombaki secret wana. C'est ainsi que lelo comédienne na biso aza lisusu te mama Étoile aza mutu oyo batu fo ba condamner. Bandeko to condamner mama Étoile na ndenge nini? Toko condamner mama Étoile oto loba nanu mama Étoile toko ya ko condamner na sens nini? Je suis sûr que za na batu mosusu oyo balanda ba télé-réalité ya comédienne na biso avant akufa. Ba télé-réalité o basalelaka bango ezalaka ba télé moko surprise. Bayebisaka bango te ke no tozoya na nzela bongama te. Bakosala oka surprise. Soki ozalaki na yo soki na sengle, soki ozalaki na liputa. Donc elamba nyonso ozalaki nango soki bayemba la moko na ba caméra. Ça fait plus de 4 fois. 4 à 5 fois si je ne me trompe pas. Bandeko, bayaki kosalela Mira Essa ba télé-réalité. Il faut que mona façon bando répondre batu. Sikoyo ebele ya batu pe balobi que non evangeli na ye façon bando vanda. Façon to bando mona ye azo jouaka na ba film na ye kandenga jouaka to matata nature na ye pe azalaki bongo. Nature na ye pe azalaki bongo donc ezalaki batuka ya mike nde babando koka kovanda na ye te mais ebele babando kima parce que de nature azalaka na ye mutu ya matata to yebi ke lelo eza na batu ebele bazala matata penza makasi surtout batu wana soki nanu Saint-Esprit a brisé bango te bandeko ezalaka pasi kovanda na bango omona ta na quartier batu nyonso bazobanga. Ezate ko banga ko beta non ko banga bayebi ke mutu wana zalaka problématique mutu wana zala mutu matata eza nature na ye ezate ke non azo salango na côté eza nde nature na ye mais soki peut-être nzambe aye a briser mutu de omona mutu zaki matata batu nyonso bayebaki ke non mutu wana zala matata mais du coup bomoni ka mutu a changer ata soki makambo ye mutu aza na ye bien façon kwa agir na ye eza nango bien sikoyo ebele ya batu balobi ke non Mira Essa ti ndenge azalaki na ye de nature mutu moko ya matata makasi na la plupart ya ba comédienne na biso oyo bazaki na Angola mama Étoile azalaki parmi batu oyo babande kokoka vraiment ko vivre na ye ebele ya ba comédienne bazalaki mwa musika bakosolola na bango bien mais bayebi ke kuna bajouaka te kuna batushaka te bon comprendre. Sikoyo bandeko mutu abongo oyoki likambo keno mobali na yo azana makangu okendo yebisa ye bandeko matate ko banda nanu na yo yaki kopesa problème yo mutu yaki ko flasher ye nde matate ko banda nanu kuna ti okenda kuna kwa pa ya soki likangu soki nani soki mbanda kuna eke esili kuna ozala somo. Et puis eza na biloko mususu makambo abatu mibale bakotaka ngote eza na babolingo mususu ata soki omoni mwa makambo moko boyolobi keno oyo aza pire penza camarade nanga oyo penza camarade nanga oyebi ke mobali na ye azobimaka na mwasi mususu pour que o briser mutema ya camarade na yo te pour que peut-être o baby sa relation na bango te ya kitoko ebele abatu banviaka bango yo oza na mwa secret moko boyo yebi oza na mwa vérité moko yebi bandeko ba makambo mususu ovanda na okanye
olobi ke non soki na yebisi ndeko nanga soki na yebisi peut-être copine nanga camarade nanga akozala blessé peut-être koki ata komiboma peut-être koki peut-être kosala soki makambo ya mabe na mobali to libala oyo ekoki kokufa soki lelo libala ekufi batu nyonso to bakoblamenga bamakambo wana nyonso soki mwa likambo ebimi bandeko il faut kotiaka baparamètre nyonso otali nanu makambo oyo soki na lobi eske ekosimba soki bakabwani eke camarade nanga place mosusu ake ezosimba te souffrance na souffrance nga mutu oyo akozala blame ekozala nani ekozala ndenga yango omonaka bato mosusu balobaka na bango te surtout mpona bamakambo ya libala bamakambo ya bolingo ebele ya bato baboyaka komikotisa. Mais je suis sûr que ndenge na yebi mama étoile bandeko ndenge penza to yebi mama étoile ule soki réellement Nénette wana abando bima na mobali ya Mira Essa je suis sûr que mama étoile wana avandi sa Nénette alobela ye avandi sa ye penza lobi ke non oyo aza mobali penza ya ndeko na yo comédienne okoki kosala makambo ya bongo te boyeboye ka ndenge ezalaka. Mais toza bato Nénette wana pe aza mwana mukete ye pe aza mukolo aza pe mukolo aza pe na bashwa na ye soki alobi ki nga na lingi mobali oyo moyen pe bo forcer ki atika eza te ezala bongo donc mutu na mutu azalaka na bashwa na ye eza bana oyo to imposaka mwana kutu soki aza muke mwana déjà soki akomi ba 16 ans ko imposer ye te eza makambo bokovanda penza bosololi otalisi ye mabeke no boye bakendaka boye mais mwana soki aza mwa muke ba 10 ans ko imposer ko sala boye te mais soki mwana déjà si akoli 16 ans déjà mwana pe akopesa yo ba propos que non papa non maman ce n'est pas comme ça orioki epe peut-être ba idée na epe eza ya bien bo pesi epe chance ameka ameki pe esimbi ezala bongo sikoyo mama mukolo boya koyebisa ye que non tika mobale ya batu boye soki aza déjà na bolingo se sentir penza emeka jolé arotika te yango vraiment c'est regrettable na communauté surtout na biso komona lelo soki mutu akufi ebele ya batu balingaka kaka bablame mutu ebele ya biso batu tolingaka kaka tokoblame nani mutu abomi ye nani mutu asaliki akufa bandeko nalobaka ngo chaque jour liwa o batu bakufaka ezalaka mutu na mutu azalaka na tana na ye eza na batu mosusu batie na bango na nzela peut-être ezalaki ka zuwa mobali na ye siko bazuwa wana ekomi kosala ye batension ba estomac nini mutu abeli ale mutu akufi eza na batu mosusu abeli ka mutu oyo mutu ezobetanga mutu ezosalanga pasi mutu boye bala moko akie na ye batu mosusu o libumu mutu mosusu alalaki na ye kolamuka tongo azolamuka te bamema ye na hôpital asi akenda na ye donc mutu na mutu penza azalaka na nzela na ye ya kokende siko soki mutu akufi tozala wana teke tolinga to blame mutu no yende azalaki à la base yende ifale non mama étoile aza mama moko mukolo aza mama moko azalaka na sagesse ya makasi soki mama étoile oyo ayebisaki toloba nanu Mira Essa lelo oyo atana liwa ya Mira Essa ebele ya batu balingaki baya lususu kokondane mama étoile que non ye mama étoile fala bomba makambo wana tala yebisi moninga ke kosala ba tension ke kosala ba estomac tala lelo moninga kofi les mêmes batu balingaki baya baloba. Je sais que il y a de ces personnes là oyo bavandaka vraiment musala na bango to souci na bango ezala kaka ba salir ba réputation ya batu bandeko boye bake jugement na bino ezozela bino penza bovanda kovandi penza souci na yo to prière na yo eza kaka réputation ya intel ebeba oye bake jugement na yo ezozela yo et puis jugement wana ekozala jugement moko ya mabe makasi ya mabe penza eza pasi bandeko mosusu totalaka pe ba mama na biso ba se portant garant ya kolobake non malgré ba âge na biso to continuer kaka ko sepelisa communauté na biso to continuer kaka ko changer ka ba imer ya bato mais malgré ba effort nyonso tout o ba mama na biso ba osala c'est comme si biso to mona ngote
soki opportunité kaka emonani ya koya kosalir mutu tozoya mbango mpona kosalir mutu eza bien te bandeko botika mama étoile kimia naza awa teke mpona kodefendre mama étoile boyeboye parce que ebela bato peut-être balobaki non parce que eza mama étoile chaîne na ye mpe eza étoiline yango azodefendre mama étoile te bamakambo mosusu il faut kolobaka bino moko boyebi chez Étoiline Ines TV en tout cas tozala awa mpona koloba vérité soki mutu aza mabe tokoloba ngo ke non mutu aza mabe soki mpe mutu aza bien bandeko tokoya mpe tolobi ke non mutu oyo aza malamu donc ezala bongo tokoya te ke soki mama étoile oyo asalaki makambo mabe tolingaki toya lisusu tolobiki mama étoile makambo salaki ezalaki mabe mais na circonstance oyo en tout cas je ne vois pas pourquoi batu bakokoma kokondane mama étoile te asalaki mabe ye fallait ayebisa mira esa ayebisa ye na ndenge nini eza na bamakambo mosusu bandeko soki omoni mwa likambo ya mabe okokende vraiment oyebisi camarade na yo mais eza na bamakambo mosusu balobaka te eza na bamakambo penza mosusu otali bolobi camarade nanga oyo soki nayebisi ye totumbi mboka ovandi na yo kaka okomi kosambela ezala bongo donc bamakambo mosusu bandeko tomikotisaka te na makambo oyo penza etalaka biso te tomikotisa penza te tozala wana bato ya liboso teke mpona koya kaka kokondanaka bato te bamakambo mosusu totali yango kaka boye oleki na yo otali na yo kaka boye oleki na yo yango ya muke kaka nalingaki na partager na bandeko nyonso tu surtout ba oyo balingaka vraiment mama étoile oyo nde makambo ezoleka na mama étoile yango na sengi na bino ba oyo nyonso ba fan nyonso ya mama étoile en tout cas c'est le moment botia ye na ba prière nzambe alola a continuer ko protéger ye pe ko sécuriser ye bitumba openza eleka musika makasi na nzela na ye cher Bouchou cher abonné et cher connaissance tokomi vraiment na moi suka na émission na biso ka ndenge ezalaka bosala partage botia ba commentaire ba suggestion na bino et ko sala biso tokos makasi bye bye la famille et à la